kipasi pambate alinga kibokonzi etelema na Kongo kasi lelo yo na Kongo bawanganie andima kipasi pambate alinga kibokonzi etelema na Kongo kasi lelo yo na Kongo bawanganie Kongo yo ngoka kibango amonela kindu mapasi Kongo yo ngoka milele Adima kipasi pambate alinga kibokonzi etelema na Kongo kasi lelo yo na Kongo bawanganie Adima kipasi pambate alinga kibokonzi etelema na Kongo kasi lelo yo na Kongo bawanganie Kongo bandi. Alors bandeko merci mingi na ndenge tosisi ko sangana awa na se nzete ya Radio Lisolo. Émission o ezali enregistré mais ezali publié live te. Ezali masolo oyo tokoti ko revoir à n'importe quel moment na minute suka pe ko décider ba place ni totia ba place ni peto longola soki to moni ete ko zala mabaku pour na société Congo, société publique to ko zala moins humanitaire. Tozana droit ya ko longola ngo ya wana ezali directement live te. Makamuto kolobela awa bandeko bazali présent bandeko musupi bakokota bandeko musupi to invité bango menano bayete mesoki koya bakoya pona biso batozali na kati awa tozana ndeko maître Mastor tozana docteur Vitakanga tozana ndeko Jackson Shindano mwana ya Kivu tozana ndeko Longi a partir ya Japon tozana mwana Bilaka mtazali na kati ya Belgique tozana ndeko Nema Kindu tozana mama Afrika mutu ayebiki azana Afrika tozape na mama Safi Kiwolo na libanda ya Singa tozape na bana Bilaka ebele ba mama Nzinga ba mbuta Nzayo na ngambu na ngai pe awa tozali pe na papa Mawabi Alphonse leki ya papa Bamba Emmanuel mtazana experience makasi na makamotali Congo na epoque na bango wana donc tozali un peu presque ya kokoka awa po ete kilo ya masolo oyo eko koza bisika na mpoko ya lelo yo makamu to kolobela ya liboso ezali sorte ya révision to continuité ya ba masolo oyo to solo la ki lobby na bandeko kimbangiste bazala ki présent lelo pe to uti ko invité bango pour des raisons privées pour des raisons personnelles to pour des raisons d'appartenance d'abord na ba église à n'importe quel moment to bengi bango bazaki na kati ya bomona ki bango ne ba bimi na bango bazali libre à kozala présent ou kobima mais baye bakaka ete bazali par la société civile et que tozali kolobela makambo kimbangiste te mais tozali kolobela makambo ya mfumu kimbangu tokoki pe kolobela kombo mfumu kimbangu te soki pe kombo ya kimbangiste ekoti na kati te donc les kimbangistes sont incontournables parce que bango bato bazali censé bazali bansusu Congo bato babotela biso maki oyo bato babatela maki oyo mais nsusu Congo soki ezali kobatela maki nango kitoko te maki yango bakopesa yango na soso mususu abatela yango to tokotia na incubateur po ete kwa kotetuka na ndenge ezali ke tomona ba petit poussin bakoka kobima. Donc voilà le message clair que nous avons chez les bandeko kimbangiste que nous avons besoin d'eux dans les affaires de Mfumu Kimbangu mais nous n'avons pas nécessairement besoin d'eux soki molimo ya Mfumu Kimbangu yango moko ekomi ko révéler biso ba makambo etali Mfumu Kimbangu. Alors continuité à sujet tozali na lobby ezali clair que to sengaki to revoir un peu eloko oyo ya idole oyo ezali kobengama mannequin pi oyo ba bruit na ba vérification na ba preuve ekomi kofunda ete ezali idole moko ezana Belgique esalimaki na 1649 soit na 17e siècle ekeko oyo elongi nango ekokani na ekeko oyo to photo awa ekeko lisusu te donc to sala un peu attention ekeko ya mannequin pi ya Belgique esalimaki na 17e siècle elongi na yango taille nango forme na yango morphologie nango na nyonso ekokani to esali match à beaucoup plus de pourcentage ya véracité na photo oyo bandeko kimbangiste ba présentaki peuple Congo ke ba soda ya Mfumu Kimbangu na 1960-59 na tanga indépendance ba Belge ba boye ko pesa biso indépendance ba soda oyo ya mikuse ba mabanda nzazi ba chérubin ba benga bango ba kokani
na ekeko oyo ya idole oyo eza na Belgique. Problème ya munene epesi biso pasi biso nyonso. Soki ezali ko bongo, espoir ya toute une nation ya mvita nyonso bitumba nyonso ko ya amfumu kimbango akotinda biso basoda na ya mikuse. Les combattants batelemaki na Belgique amfumu kimbango akotinda biso basoda ya mikuse. Ne mwana nsemi yepe le chef spirituel na ya bundu dia Congo yepe aza koya na meme philosophie a ba cherubin yepe ba photo ba cherubin eza na ye na site na ye na ndako na ebisika nyonso eza na yango comme référence aza kopesa na ba jeune na bana bazali koya. Des places oyo question tozana ngona mpoko ya lelo ebandi awa pour dire que soki une jeunesse de toute une nation ezali préparée par un certain espoir de vie, espoir de victoire, et puis bato toye komona ete espoir yango esimbaka kaka te et réussira toujours te. Pourquoi nous nous sommes posé trop de questions? Lelo ba réponse comme il y a clairement que c'est parce que tout ça là qui idolâtrie. Ba kotsa biso na nzela idolâtrie. Nous avons cru à une fatalité, à une fictivité donc makambo ezali na fictile. Donc eza na ntina moko te à une mythologie. Dans ce cas, to fukamela kaka ekeko ba Belge. Nde wana to debata chango lobby mais eza ko exclure pe débat ya lelo te. Place to zali ko bakisela lisusu na masolo na yango. Toye komona ete ba Belge na tango basali ekeko na bango oyo na 17e siècle ya mannequin epi oyo eza sujet na biso lelo tokota nango. Na pembeni ba Yesu ko sala ekeko mususu ya une jeune fille babengie la sœur de mannequin epi oyo ya mobali asubaka wana publiquement na place wana ya la grande place na Belgique. Baye kotia lisusu ekeko mususu na 1987 baye kotia une jeune femme nègre to moindo bakanga ye suki na mutu bakanga ye nwani na sima et puis ba exposer ye nzoto na ye nyonso ndenge ba exposer ye pe nzoto na ekeko oya mannequin pi ya mwana mobali o babike oyo sikoto ye kotia parce que biso to landi information nyonso na keti na website ya place wana ba bengie la sœur ya mannequin pi donc oya mobali oyo basala ki biso ekeko balatsa ki bateni ya ba makesa oyo balobete bangonde basoda ya mfumu kimbango na pembeni ba Yesu kotiela ye sœur na ye na pembeni mais sœur ngo ba ye kotia na pembeni oyo tokolobela lelo yo eza kofunda ete c'est une africaine, c'est une noire. Lokola zali noire ba exposer ye ba lobi ete ezali pona aide ya fontaine place na mai wana abimisaka to asubaka to ebimaka nzoto na ye ekenda kokita na libanga wana na place wana bato baya kotia mbongo epi mbongo wana bakoya kolokota ngo ki fondation bato basala ekeko wana ba franga wana mike ba mpata wana so baye kolokota yango ekozala na des raisons batieli yango raison liboso ekozala pona kosungaka programme ya ba cancer ya ba mama. Deuxièmement baye koloba ete ezali ekeko moko pona ko supporter ke mbongo boko pesa tozana besa ba acte na bino ba mote mabeza na ngote ya misatu baye koloba ete pona ko témoigner soki sorte ya honneur na la fidélité ya wana basalaki ekeko wana onde ba raison na pesi bino ya pourquoi ekeko wana basalaki yango. Mais biso toye kotala ete lokola ya liboso ya mobali epesi biso franchement idolâtrie oyo ekosa biso na bambula nyonso ke ezalaka nango makesi masoda baba soda ya mfumu kimbango te mais c'est une idole oyo ekokosa foi na biso to contaki nango na bambula nyonso na ba chef spirituel nyonso bapesaka biso kondima yango y compris mwana nsemi nde bezani kopesa kokoso na tango totali ke bango balobiki oyo frère et puis oyo mwasi sœur oye kotala bien ndenge ba exposer ba mama na biso na est ya Congo na oye kotala mbula o baye kotia ekeko na 18 na 1987 awa tango juste ba première attaque to ba programme na bango ba trasaki yango na est ya Congo ya une certaine spiritualité ya une certaine réalité oyo nga na sali recherche mbango na place on na lingi bo critiquer toto débattre ezali eke le débit que les idoles oyo baye kotia la biso eza un peu covalent donc eza un peu na moi signification moko presque similaire bayela biso oyo mususu soit na ba chef spirituel
ya kimbangiste oyo bandima kete ekeko oyo to ndima yango pe mutepesa uniforme wana ba surveillant ya kimbangiste balataka yango pe mutesala ete ba kimbangiste ba pesa biso ete yende basoda na biso bakoya kobikisa biso yango pe ba combattant na Belgique tamba kena na place wana la grande place yango pe kaka bakenda wana sans le savoir que nzoka ndeke kongweza kana wana me bazo compter que Kimazulu mpeve atina basoda mfumu kimbango. Maintenant la même place où est comme on a une congolaise parce que quand je dis une congolaise je ne me réserve pas parce que quand les Belges doivent parler doivent représenter une fillette noire nègre. Les Belges ça toujours face en Afrique et quand on voit l'Afrique on voit le Congo, donc on suppose immédiatement que c'est une congolaise qu'on a exposée à sa nudité et programme autant basali yango soki peut kotala bien immédiatement makambo ya ko rendre basi na biso ko zwa banzoto na bango ko bebisa yango eye kokota ke kwana na Belgique eza ko représenter exactement scénario ya ba makambo oyo ezali kolekaka na bana ya basi ya mikolo na ya bana mike na est ya Congo na confirmer yango te mais na sengi débat efongana awa sur base ya première analyse oyo ngana siliko pesa awa donc na baoboza na internet na tamba lobezo kendaka na mutu moko nako préféré bosala un peu un effort ya kokende kotala ekeko oyo na zopesa bino kombo nango bebani na G comme Jacques, E comme Edouard, A comme Alphonse, N comme Nana, N comme Nana, E comme Edouard, K comme Kinshasa, na E comme Edouard. Donc Yannick to Janeke. Et puis PIS ezali P-I-S. Bokene kotala yango bien bo analyser. Et puis to mekampe koyeba que aurait que kutaka biso toujours par surprise puisque ça nous a pris plus de 40 ans. Na évidemment combien d'années pour te découvrir que nous kande et que ko oya ba soda oyo to kumbisaka ya ba mvuluzi banani ezaka nanga lokuta et kuta biso soute que après bien des années la congolaise to ya koyeba et nzokande c'était un programme belge ya kozwa une africaine ko exposer nzoto na ye et puis ko tia programme ya soutien ya cancer na sima ya nzoto wana exposé nzoto une africaine une nègre une négresse et puis baya koloba ete parce que ce sont des choses qui sont codées ba kolakso face A mais réalité ça na côté B donc bana Congo to zibula un peu misu na place oyo donc na sengi débat na place oyo et puis na suka tokoya kotala nos chefs spirituels oyo baza kotinda biso to croire na maloba na bango to croire na ba programme na bango na encouragement na bango ke mfumu kimbango akotinda ba soda. La question que nous allons débattre, est-ce que bazali cause ya ko affaiblir biso te ke place to ko bunda place to ko luka ba solution biso moko boza la calme mfumu kimbango akotinda ba soda. Aujourd'hui nous savons que ces sodas ne viendront jamais sinon que on a seulement glorifié des idoles belges. Est-ce que to fuka mina ki ba belge na vina biso, est-ce que eke ko wana pe moi si juba ko na ko la tsaka ngoli puta o ya Janeke pi Juba kola c'est liputa. Ça ne sera pas aussi que ba yeli biso yango pe voilà Janeke pi ba tie na photo tala ba photo oyo to image oyo ba mama oyo ba bikisa ki lokola Jeanne d'Arc ya Congo ya Est ya Congo. Ça sont des choses ba kosele biso ndele loyo bana ya 2015 to lingi pe to débattre to laksa ba yele na biso na ba masolo oyo. Alors to bandi na ordre ndenge to yela ki awa na fongoli singa nazo banda epandeko dompe invita kanga soko ko ikoza na moya koloba awa ndeko dompe soko zalite to ke epa ya maître master bole mbisina mitaki miko volta mbana esengeli toyeba ete bamindele basakani trop na biso baindo baprofane image na biso tina niveau ke mwana ya mundele wabotami na 2015 na 2014 soki amoni yo moto moindo azomona kaka moto moko sans valeur omona na nzela aza kosala basini ya makaku. Donc ça veut dire que bamindele oyo bazali na culture oyo bakoko na biso bazalaka nango ya histoire baza koyebisa bana na bango biso baindo lolenge tozali e biso pe soki totei bana na biso te lolenge bamindele bazali ekozala pasi. Natalaki video moko baza kolakisa
ndenge basakanaki na nzoto ya ser na biso moko ya kote ya Afrique ya oyo tobengi bazulu na nkombo ya Sadji. Basakana na nzoto na ye, bazwa bolumbu na ye, basala nango makambo ya minene, epuis basalela ye ekeko, baexposa bolumbu na ye na ekeko. Donc soki lelo toza susu kodécouvrir oyo ezali ekeko babengi ya net peace na wana ya mobali, ça veut dire que ekomi na ngonga oyo biso bayindo tofungola misu totala na basymbole wana oyo babengi bastatue message nini bamine, puisque tokomi na ntango oyo biso bana ya bilaka esengeli tosikola mboka na biso, esengeli tomema bwanya epai ya bandeko na biso bazali nano na kati ya kidiba, na kati ya bacroyance. Ntango tozalaki na Congo na baane ba 80 quelque, ezalaka na lisolo moko bandaka kocircule ya mutu moko ya mulai na nkombo ya Kinshasa. Mutu wana particulièrement nga natikalaka komona ye te, mais barumeur bandaka kocircule Kinshasa bimaka. Donc na butu baseri wana tozalaka na batoilette ya balibanda ya ndako. Donc moye okende toilette na butu eza te, ozobanga keno kokutana na Kinshasa libanda. Mais après des années, tu veux comprendre que Kinshasa ngo en fait existera na été, ezalaki kaka kobangisa batu, kobanga kobima libanda plus ya mso kokutana muyali yo mabe me makambo ya Kinshasa ezalaka te. Et ba même idéologie et epanzani na ba domaine oyo tokomi kobenga biso ya spiritualité. Tozomona bakomi koyela biso ba masolo ya ba être moko boye oyo tozana ba photo na bango te, oyo tozana ba image na bango te. Alors yango wana lelo vraiment la question se pose, toye ba vérité ou mensonge si base ya ba masolo oyo toza koyoka pe oyo esi ezwi place comme lokola réalité. Na banzi na osala mukuse na zongisi malobe pai na yo. Merci boy tokepa ndeko dompe mvitakanga. Matonde ko sabwana bolimbisi pambate nazaki koloba kasi mikro na ngai ezaki mute. Ya yambo na ko pesa no bato nyonso bazali konda biso bambote pe balosako na bilo nyonso bisika bozali na babokulaka na ngai nyonso kasi nako likia ete bozali kozongisela nga losako na bino bisika nyonso kaka obosi bofandi ekokoma na yango. Ndeko za bwana lelo memeni biso mama na likambo. Eza mama na likambo pamba te omemeni biso eloko oyo tozalaka na yango, eloko oyo toyamba kasi tobanza na likolo na yango mingi te. Pamba te ezali eloko mingi bakuta tokuti yango loko ya lisolo, toyebi te so ezaki lisolo, toyebi te so ezaki lisese, kasi babetela biso yango loko la lisolo ya elonga. Balobi ete elonga na biso esalami ndenge nini? Esalami pamba te bakoko na biso oyo bamonaki pasi na biso basungaki biso na nzela ya mvuluzu kimbangu na esika oyo tango tozalaki na eloko moko te ya kobundisa système na mindele mvuluzu kimbangu atindaka bongo bolimbisi atindaka bongo bambolombolo ya mukuse po bakoka kobenga na mindele. E balobi ya solo soki botali malamu na trouble na tobenga révolution le 4 janvier bamindele bapakataki mbangu bazaki kokima, on dirait bazaki kokima soki eloko nini, soki bamonaki eloko nini, alors babeti so solo ete ezalaka mambulumbulu moko ya mukuse paraît-il babimaka babengana bamindele. Mais curieusement, malgré que Mambulungu n'a pas le 4 janvier 1959, je crois 59, Mundele a dit qu'il a dit le 30 décembre juin pour appeler son indépendance. Voilà l'histoire de Bétaïson de Noir. Et pour nous appuyer l'histoire, parce que l'histoire est une pièce à conviction.
babimisi bafoto babi kutu bamindeta maza kokima bakangaka bafoto yango oyo foto yango tomoni tata moko boya mokuse alati teni militaire ya bamindele na basentire ya bamindele na basapatu ya bamindele na bachapeau ya bamindele mais curieusement auti na mokili ya bakulu na biso balobi tata oyo ya mokuse bazalaki soki mibale soki misatu soki boni bango nde basalaki ke mundele atika mandoki apakata mbangu mundele asundola bana ndako akima mbangu me na ntango wana tozalaki na esika ya kobanza mingi te tozalaki mingi na boyambi na bondimi koma lokola ete soki likambo songo alingi asalema bakoyebisa biso bozala na bino kaka vuluziki mbangu ya mbala oyo ekozala lisusu bato ya mikuse te ekozala bato moko donc bandompe bakobima baemore mpa na bango tala mutu molai motali ndenge baloba kotali ye kuna akomi soki ba 4 metre soki okebi tata ba 1 kilometre ekozala bawana ntango bakobima en tout cas wana bakobanda kosote lokola babomba atomike donc mundele akosila donc ozomona ete ezali solo moko ezali tellement avantage na biso et que c'était tout à fait normal to ko réfléchir te mais tozali komona ete soki totali na kati na mokili biso akachopa on commence à remarquer que genre masolo wana ebetama pe na ba forme ebele na ba forme ebele kaka na Congo te et okomona ke na suka na yango ezalaka toujours masolo moko ekoya ko se révéler que ezalaki toujours entaché na bamwa lukuta moko so tozongeli oyo bambolombo tozali koloba awa mama elikambo ezali nini ndenge bakoka so alobaka soko okosi leka po soko telemi tokanga yo mundele ntango aza kosala makambo na ye wana ayebaki te nto azalaki na bososoli mingi te ke ekokoma na eleko songolo oyo bana na Congo bana na Kachopa bakosopana pe na mabele na bango moko ntango mpe tokosopana tokotambola tokomona eza epa na bango tokomona bikeko na bango tokomona biloko songolo pakala tala esika bandeko bisolo ya Hermene P ndeko mona ye eye kobima endi koloba bandeko baye komona ekeko wana ya mwana moko ya moke ya mundele aza kosuba soki batali ye lolenge na ye akokani na foto oyo mundele amemelaki biso mpona koloba tala bato bakimisaki ye na Congo bango oyo soki tolandi malamu balobi ke bato wana kombo na bango il paraît ezalaka basheribe bon biso mpe bana na Congo lokola tolingaka kotimola mingi te mpona koyeba sheribe yango elingi koloba nini tolobi kaka non sheribe eza bato moko bazalaka na likolo na lola soki wapi mais ndeko za bwana mama likambo ezali ete kaka na kolinga koluka oyo esaliki ete tofongoli miso te ndeko za bwana tokenda na koluka sheribe yango alingi koloba nini na lokota nini kote auti toya komona ke sheribe ndeko za bwana bandeko boza na mwa kimia mwa mokenda kokana kopanza likambo po tososola malamu sheribe euti na latin oyo racine ya mo ya sheribe ezali sherib sherib wana hébreu ezali kerub kerub soki batali yango malamu ezali vraiment liloba euti na lokota ya hébreu te euti na lokota ya ba-assyrien na lokota ya ba-assyrien ezali kerub ou bien karibu oyo ezali kondimbola eloko aza kosambela to eloko azali kokommunike soki ozongi na Assyrie babandaki korepresente keribu lokola toro moko boye aza na mapapu epo aza na elongi ya bato donc azalaki represente par banyama misato azali toro azali nkanga azali mutu alors ntango basangisi ye yango wana babandaki koutilize comme étant l'élément qui communique avec les divins. D'ailleurs, qu'on reprendre dans Louis II, ndenge kotaki na Bible. Mais soki totali malamu na ndenge hiérarchie côté bango ba utaki na makambo wana. Po soki ba côté utaki za wapi. Okomona ke na hiérarchie ya mokili na bango balobaka ke na lola kuna. Esika yave afandaka. Ba oyo baza nzinga na ye eza ba séraphin. Bango nde ouvrement ya makasi oyo bazalaka soki na mapapu 6. Na sima na ba séraphin, c'est-à-dire ba oyo neti bambulumbulu baza na se na ba séraphin,
nde ezali sikoyo ba chérubin. Na se na bango ezali ba trône, na se ya ba trône ezali ba domination, na se na bango eza ba vertu, les puissances, les principautés, ba archange ba ekolanda, ba ange ba ekolanda, hiérarchie en tant que ko kite so comme mabele awa nde ekopesa ba évêque. Parce que pape place la évêque. Na kasi ndeko za bwana shalobela makambo kala, tozana ba pa évêque et puis toyeko koma na ba prêtre, tokoma na ba diacre, tokoma na ba moine, tokoma na ba chrétien baptisé et puis tozana ba catéchène. Donc on a dit comment na ke chérubin wana auti na etaleli ya mokili selon côté autaki. Chérubin wana zana makambo na biso te. Le chérubin na zana makambo bokoko na biso te. Auti na etaleli ya mokili côté auti. Et chérubin wana alobaki mama ya likambo na esika tokanisaki bakosimbisa ye soki likonga, na esika tokanisaki ke akolata soki zebola, na esika tokanisaki me tokamwe chérubin yango abimeli na bilamba eba mindele, ba pantalon, ba boti, na ba veste, na ba ceinture. Toye kososola ete lisolo ya chérubin wana ezali lisolo mundela tongi. Pona nini nalobi ke ezali lisolo mundela tongi bato mosusu bakosituka po nazongi na lisolo moko elekaki na kati na mboka na Afrique du Sud, bandeko bokolimbisa ngai nakota na esika wana. Boyebi ke ntango bamindele bakomaki na mboka na Afrique du Sud, bakutaki bayi mboka biso bayindo tozalaka wana esengelaki babotola mabele wana bayi na ndenga bitumba. Bandeko na biso bankosa babundi mundele aza kokoka te, malgré mama ndoki na ye aza komeka aza kotepa kokanga kamwa mabele moko mibale misato, kasi plan na ye eza kokoka te. Alors na 1840 ekobima mwana moko ya mwasi na kati na mabele na bakosa na kombo ya Ngo Vuze. Ngo Vuze azalaki na 15 ans, mokolo moko azali kokende na ebale oyo babengi ngana to nzana. Kwa koyebisa bino ke tozalaka biso ka biloko eloko moko ya nzana, omoni nzadi azali na kati. Ntango azokende na ebale ya nzadi, alobi ayoki mungongo yebisi ye elobi ete mabele ya bakosa ekozongela mokonzi na yango. Mundele bakobenga na ya kozonga esika utaki. Wana tozali na 1856. Angulusi kibango babotami nanu te, makambo nyonso ebotami nanu te. Likambo ali panda alobami Voilà. Elobi mundele akozonga epai na ye, mabele ya bakosa ekozonga na mokonzi na yango, banzete ekozongela mokonzi na yango, kasi eloko ni esengeli bakosa basana mama na likambo. Elobi eloko ya yambo bango bazaki bato oyo bazaka bibwele ebele, esengeli bakamata bibwele na bango nyonso baboma bango, esengeli bakamata babilanga na bango nyonso batumba, bakamata bantsengo, bakamata makonga, babwaka musika. Tango bakosala makambo nyonso wana ekoma na mokolo songolo, bakoko nyonso bakufa, bakolamuka, bakobima, bakobima na bangombe ya sika, bakobima na babilanga ya sika, bakolanda mundele, bakokimisa ye mbango akozonga na mai esika utaki. Alors prophétie esali ete lokola ndoko na ye azalaki komu ya mboka, bati mitindo bakomi kotindika batu baboma bibwele nyonso, babomi bibwele nyonso. Alors que 50 ans munde azalaki wana po akanga bakosa azalaki kokoka te. Na mois de février 1856 prophétie ebimi balobi tango tokokoma kaka na mois de août, na mois de juin, bino moko bokomona bambulumbulu bakobima, makambo songolo ekobima, mundele akopakata mbango akokende. Bato babomi bibwele nyonso. Bakomi na mois de juin,
koloba bima te Mundele atikali noko ne ali bimi alobi o te tosalaki calcul mabe en tout cas na mois d'août bino moko bokomona wane ko rate te esimbi te pona nini po bobomaki kaka babibwela minene botikaki basoso botikaki mabata boboma na basoso na mabata studio bakamaki na basoso na mabata bakosa moso alobaki lokola bango bazali peuple moko azalaki éleveur pe nini baagriculteur babomba taba ngombe oyo ebimisaka miliki po miliki wana bamilengeleke na komela toni balobi ya turo na bamiliki na bangombe nyonso boboma di babomi bandeko tokomi na mois d'août esalami te alobi te bozela na mois ya avril ya 1957 esimbi te 1958 esimbi te siko nini ye kosalema bana na kosa bakoti nzala ya kosakana te biloko kolia eza lisusu te basalaki bilanga te babomi babibwele nyonso bakomi tina niveau mo oyo bato bakomi kolia na bango moko conséquence na yango eboti bamaladi ebele bato ebele bakufi na esika oyo population na bango selo bamindele ezalaki estimé à au moins 100,000 personnes mais nakoyebisa bino bomultiplier yango bobakisa ata 2 lisusu kaka ndenge ezalaka bobakisa baye kotikala moins de 28,000 bosala calcul bakufi combien musala o Mundele a échoué kosala dans 50 ans prophétie ya non ngavuze esali yango dans 2 ans bato nyonso basili baoyo batikali muke Mundele akomi komela yango alakisi bango lipa baye mbangu batosi po biloko akolia eza te batosi mabele etikali polele Mundele envahiri yango azwi yango nakanisi makambo tozali koloba ebele baza komona yango lokola répétition po eza makambo toza komona mikolo nyonso eloko na mimi lisolo ezali mpona nini ezali mpo ya kososola ete Mundele aétudie biso ayebi ke na kachoka wemba tozali bato moko ezali koloba tokanisaka ndenge moko voilà pourquoi nga nazali kosipsone que conférence de Berlin basalaki yango à dessein but na yango ezalaki créer différentes nationalités différents peuples pour na créer différents peuples différents groupes bokoki ko répéter même stratégie et kosimba sans que batona ba se communiquer et kosimba alors bandeko tala esika na zonga sko shit na likambo yo ya bana ya ba mbulumbulu ya mikuse oyo na ebite bamuso bazako bafanda na kalo fungula bamuso bazako bafanda na kamo butu bango nde bazana siffler ya kobeta soki bakobeta bango babima bango nde bazana siffler ya kosala commande po bango babima bayako silisa likambo ya Congo alors que Congo toza kosila mais soki tolandi yango malamu tokomona ete ezali kaka je oyo Mundele azali kosala po ayebi ke tozali bato oyo tokangami na bonzambe na biso tozali bato oyo tolingi makambo ya molimo unique moyen ko manipuler biso malamu ezali na nzela ya makambo ya molimo nde esika bazwaka ba manipuler biso alors ekeko wana oyo basali balatisi ye forme balatisi ye ba griffe abimi lokola chérubin oyo chérubin azalaka na bokoko na biso te oyo chérubin ezali makambo ya bamindele na hiérarchie na bango ndenge balobaka ke die azalaka na kiti moko ya monene afandaka baoyo balingi ye nzinga bango ba séraphin baoyo balandi ba séraphin bango ba chérubin biso tokoti na kati na lisolo tokie kosomba likambo oyo toyebi te lelo tozali kofanda wana tozali kozela ba chérubin baya kobunda bana na bilaka bakombata bazali wana bakoyemba kombata jusqu'à la mort suka na bango nini bokomona mvuluzi kimbangu akotinda basoda bakoya kobunda bakobenga na bino ainsi de suite alors que Mundele ayebi ke likambo nyonso ezali ye moko nde amonte yango na sokisa faut comprendre eloko moko Mundele na étude de la société bazali na branche babengaka social engineering. Social engineering est l'ingénierie de la société.
ndenge nini tokoki komanipuler baparametre moko na kati na bato po to atteindre situation moko oyo tolingi ezala ndenge wana. Po bato so bakotuna soki bamindele basalaki ndenge wana ebongo bo bamindele bande kokima mbango bango bayebaki te, mais effectivement bayebaki te parce que likambo etali social engineering ezali likambo ya elite ya bamindele nde bayebi esika nini bazali komema bino. Le reste ya bato bakutani kaka lokola bakobai soki bayebisi bango keno ya certain bato ya mikusi bazali koya na bino na bango boko pakata mbangu na direction moko. Voilà na soki sana pona koloba ete butaza bwana ngana tosi yo pe na komisio po likambo yo memeli biso ya ba Séraphin e ya ba nini ba chérubin batu ya mikuse oyo biso so to croira ki en réalité za ba soda moko boye ya bataille ya ba joli bébé ba emoro ba dokolos naza ko finga la te eza bataille de référence ba yaji ko bunda bazalaki ko sauter okomona simbi mutuka abwaki yango likolo mundela pakati mbangu toyo komona ete ezali manipulation moko ezalaki voulu pona ngana ko bakse sous préparer pona ko créer idéologie moko, mais idéologie wana ezali somnifère pona biso bana na Congo toka ko telema matondo minga sojema. Merci, un espoir vain pour un grand peuple. Tokeye pa ya mama Afrika na ordre ndenge toyela kina banza. Matondo mingi ngwana mingi banso micro moko ezepolele bongo ezosanga ma retour. Na pesi matondo na biso banso ba tozali awa butoko sola na sena ndete uyu mpe na bai bakolanda kabiso me mingi na yo moko zambwana Messi. Pourquoi Messi mingi na yo tata solo po yo moto memi sujet na yo kasi Messi pepo na tina ya lisolo memi lelo mpasi mpe na mwa kanda moke bokanisa ke lokwa nangena yo mpasi na mawae pasi na kanda ya kotala ete mbula na mbula totamolaki na lolenge moko batinaki biso bolakisa bango lolenge ya konima kasi ya kobanza mpo basosolo te bongo mbulo eleki soko boni ti lelo bamingi na kati na biso ngai wa yambo totikali be na lolenge wana na mulala wana ndenge balobaka ya koyamba kangulungulu konima kangulungulu bongo kobaka yango tozo sosola te tata ye chimane kempise wa bolimbi sikandele kinga mingi na mfeke ata ye chimane kempise wana eteni na moto mokushe loko asoko mpe nini tosola malamu na tango na kala na bokoko na bango mendele bayalaki na luling ngoko mpo epai na biso pe yalaki nde kasi epai na biso yalaki na mwa bwanya bomutu mpe na melimu malamu ya kosalela yako toko sosola na malamu na sima bato oyo na lolenge na bango ya bukala na bango eyalaka soko mutu moko fulani na mboka moko asali eloko moko bwe fulani eloko oyo mpote etikala nkoto na bekeke nyonso ekoyaka, c'est-à-dire pour que ça reste pour des temps et dans les générations futures. Micro moko ezepolele ezosanga maretire mabe penza bandeko botana ba micro na bino off yanga eza on pona za kosala recording awa mais bandeko nyonso botya ba micro off na baza ndeko soleil pululu yo mtu ye na micro ya makelele awa Jela bolimbi sinakanga micro na zoluka ngo okay. Ok, Maman Africa, oui, on continue, oui. Alors, nazaki olobate, mbele baraki soko moto moko fulani, asali likambo moko songolo to pe mpakala. Mpote likambo oyo,
ata soko bakokoma yango oui déjà na kalakala oyo babato nyonso te ni moto baki na nzela ya kotanga botangi etikalaki be mpo na bato moko fulani mwa elingomba moko moke baoyo bazalaki bango ni moto bakokendaka likolo mpe liboso sikawa bato nyonso bayike baso batikali bango baki na nzela na kotanga te esengelaki kameme te bato oyo esengelaki kaka na ntina ete bato oyo bayeba likambo wana fulani mpe songolo esalamaki bongo bakoyeba bango ndenge nini tala pai bakosalaka ekeko ya monene ya moto oyo asali likambo wana mingi mpe okomonaka soko ye moto wana aze wana eloko oyo asalaki wana bakoki mpe kosalela yango mwa eteni ya litabisi ya likeko bakosalaka yango tokomonoko mabikeko na bango melai menene biso tokoma kodonkeke joba ndenge tosala likeko ya lumumba toyebi te bango babanelelaki yango wapi alors napesi biso mwa nzela oyo mpo nakoma na yema manekene pise wana yambo nakoma na ndeko ya mwasi manekene pise azalaki korepresente ke na Europa oyo ya kala n'est-ce pas moto oyo babengi bourgeois mpono nini mpo na ngonga moko fulani na kalakala penza lisolo legende ememelamaki bakoko na bango na lele wana ete eteni na mobali moko mokuse penza lokwa soko en tout cas mokuse elekaki ye ayalaki moto alingaki lolendo moto oyo alingaki kotiaka mbongo na ye na bipai masanga tosolola malamu na ngongo oyo boyi tozobeta lisolo ya masanga bakotiaka ngo na kati na tunu batoboli batie tio mpe ekobimaka lokwa fontaine bino batobomelaka masanga boyebi yango basalela yekeko wana le bourgeois européen mpo akotambola mikili nyonso na mabato mikili na bango oyo lero wana mutuka ezete mpo abima kuna tina kuna na mutuka oyo ya mpunda esima te yango akokamataka tu bibwato ya bango ya modele na bango kolanaka bibale ya mike mpo na kobima awa mpe kokoto na mboko oyo mosusu esika oyo ye likanisi na manekene pise abani mboka na mboka babenga kaye na kombo na ye mannequin pif na Belgique po nini parce que déjà c'est fontaine donc pif ya lishuba biso nyonso to yebi mannequin na néerlandais rinko ba petit homme eteni na mobali emuru bolimbisi na jibe nkombulu kwa ndenge papa ndo pe aloba ka wasikao ozomona mannequin alors komemela biso moto ya motindo oyo déjà tango ayalaka na bokoko na bango alaki moto akosafulaka apesa tala te na manganda amere masanga c'est-à-dire molimo na kwiti ezekati na ye komemela biso ekeko na lolenge oyo bakangi yango elili bayei nango na nzela na eglize kimbangiste mpo te baya kopesa biso mpo tofukumela yango totelema nano awa bawa ntongo butupe na mpokwa na kolobaka ete maleglize wana nyonso o na Zaire esengeli te bikanga kobana na yambo l'église na kimbangiste ina tubi oyo chere oyo pourquoi na lobi ete boy baningai toyokana moto oyo azena molimo na bimelemele moto oyo auti na bikolo mesusu mendele oyo bayei mpo babeta yo na ngai mpo te tolanda oyo na eyambelo na bango mpo te tofukumela bonjambe na bango landanga malamu ozoyoka mondele oyo akamati alembi na kopesa biso yesu na yete abakiseli biso matabisi ya yesu aza kati na mulanga bawa mpo biso ololele kati na boboku tonimi yango tokamati tokei kotekela yango na bolebe c'est-à-dire na bojoba na bolema na boesusu
toke kopesa yango kado ofele na baninga na biso totelema lisusu wa mwa moke tososolelo kuyo nalobi Fumu Kimbangu asalaka religion te totelemi mwa moke tokofongola lisusu mwa mpembeni tososola te yo lobi religion ngai na lobi spiritualité limbisa yo na ngai tolobi eloko moko te non. Kuna na kati na Afrika na Ethiopia na Kama religion ezalaka te. Je suis désolé, c'est quelque chose de fabriqué par la main, la pensée de l'être humain. Ozomona ye ayei koyebisa na ngai nayiba kombo na Fumu Kimbangu mpe na mesala oyo asalaki mpo nakomisa yango religion oyo ekoserve ke ma intérêt ya mondele soki tembenye tosolola lisusu malamu totelema lisusu awa. Comment pouvez-vous expliquer Kimbangu oyo ya mfumu oyo ayelelaki beyindu banso mpe apesi bomoi na ye mpo na yo na ngai na Kongo wana tokoka kosolola lelo makambo tozosolola po tobosanaka mwa mingi tolobaka mingi Lumumba me yambo ya Lumumba tojonga nano mwa moke. Il a fallu un certain Kimbangu mpo te Lumumba moko buya sala sisoli. Ok, sikawa ye Fumu Kimbangu peut-être ngai nde na mbeba boko sunga ngai mais soko na mbeba te makambo nazolo bizele nzila soko moko te ateyaka nani na nani te yolanda le maître Jésus le lobinango tata Fumu tata ndompe azaka na formule moko na lingaka mingi des aventures merveilleuses de Jésus. Soko fantastique, soko merveilleuse. Alors tongo etani ngai Kongo oyo Kimbangu akufeli oyo mpe ngai ko soko mwana na yeu soko pe noko na yeu me ngai famille na ye na ke ko négocier ke na babato na mondele mpote na sala religion aussi longtemps que na kati na Congo nous parlons de spiritualité. Religion izalaka tena kachopa mobimba kwa ikwe tam subolema ngai bo bayebi bien ba ya basunga il se peut que ngai inde na bosana c'est possible. Alors tosolola bien mpe biso moko tokamati susu elongi na manekene pousse au-delà ya komi benga ma l'église de Jésus soko nini formule balobaka topesi susu manekene pise oyo ekolo mobimba. C'est dramatique. Spirituellement, c'est dramatique. Ekolo mobimba. To umbi bangu, c'est-à-dire to kosi bangu. Et bato oyo Fumu Kimbangu atina kini bango yeyo. Bongo, bola nanzela. Baninga, nga na ebite. Tango mosusu nga nde na netale lo mape. Mezeli kamo moko monene. Izi trahison moko sans précédent. Soko penja na mamboka mosusu nde lero yo mingi ibalikine sambelelo topiki nano ye eteni na maneke ne bife to leka ipa ina yaya ni soko lekine ya mwasi soko pe mwasi na ye yaneken na lobie totali biso baso ekeko oyo position ya kamati agumbami lokwa moto akezongo ye mwasi mpe bilamba te na nzoto totelemi nano tosolola malamu eke otozali awa biso baso yoko na yoko ayebi kolimbola bilili na ndenge ya molimo ayebi kolimbola Joto ya moto baba wa micro moko ele ezosala ngama letu bolimbisi penza matoni to moko na biso awa ayibi kolimbola makambo lotala ekeko na mwana oyo babimisi ye bilama soko otali lolenge ya elongi na ye azelo lolenge oyo yangai moto moindo
te ni sika mposo ni bayindisi balobi ete akomi moindo na suki ya maboko bakangi ye likambo te tonima nde bipai nga na telami ezete manekene piso bayelaki ngai waze na molimo na molanga moto oyo na marunga te mpe bakosi ngai yango na komo ya tata molimo monene lokwa mfumuki mbangu mpo ngai na kweya na gumamela oyo euti epai na ngana bapesi ye mwasi mpe mwasi oyo bolumbu soko bapesi ye mwasi ngai nasi agumamelaki mobali boni na kogumamelaka mwasi te nayebi te nakisa moke lelo oyo ntango togumamelaki Mobutu automatiquement epari koshe togumamelaki mpe Françoise bao bakoyebaka te Françoise bobila dawai po bobila dawai akomona ya mboka togumamelaki mpe Françoise lelo oyo soko ke na Amerika mwasi na Obama azoleka si bokogumamela ye mpo yende mama Mobutu na bango akuna te. Donc ça fait que nous avons créé, en tout cas il nous a été attribué et nous avons accepté par ignorance egregore moko ya maneke ne pisi mpe na mwasi na ye likolo na yeso, sans parler de tous les saints et tous les prêtres et tous les nani. Est-ce que nous nous rendons compte? Il y a drame ya likamoyo. Pourquoi? Parce que conséquence tire l'oïse. Baba na bazo botama, bazo dilandenge batata bautoro bawa. Mampinga masantu mako utakalikolo mpe makokba ya kanasema ya kobuna. Lulinge bavunaki kuna nalipana. Donc, puisque nga si ayebite mampinga masantu mako yaka, tina nini ngai na bimiso na ngai mapake na kobinisa te? C'est grave. Et échéance est tardée, ils ont retardé. C'est grave. Parce que le simple fait qu'il y a les canisiwa, na te mampinga masantu makoriaka ou ya maneke ne pisse, na joko guma mela li susu maneke ne pisse. Donc, puissance na en tant que Grégor, eze koma monene, likolo na nyonso. Et nous le savons bien, bawa. Barobi alors koyo Elia samaka na puissance ya moninga, na force ya moninga, et comme aka puissant tango yo koko maka fwebele. Bon, soko yo komi fwebele yo ko bonere ko na moninga. Alors soko botuninga ye responsabilité ze monene na bande konanga o église kimbangu. Kimbangiste pardon bolimbis. Foto solo la maam. Ngonga oyo tosalaka makambo ebele ya kolalisaka babana na Congo pour des intérêts quelconques. Ngonga wana eseleki o Congo ya lobi oyo ya bolamu biso banso nde tolingi yango ekoza mpo na moto moko te. Ngonga ebeti bipai tobetaki mabaku mpe tobetisamaki mabaku mpe tobetisaki baninga libaku esengeli te tobongisa moko na moko mpote babana oyo bamono libusu. Tozo mituna. Pourquoi baba no babimi yele ebele veut dire. Mpe bazo nyomana bana bazo nyomana mais bazo kenali butsute. Soyons pas étonnés. Bawa. Soko na molimo toze ya kotele mate. Comment voulons-nous na mosuni totela mesi mate? Mondela sa yebi makamoyo. Mondele ya mwaka matamo beko kenaka kotuna bokoko na molimo bokomona ngalo kwa tina liboma te. Lorsqu'il pratique l'astrologie yo kanisi tes ennemis. La numérologie yo kanisi tes ennemis. Lorsque akokenaka ko consulter ke ma médium na ye yo kanisi tes ennemis. Soko ezeye ko kenipa na melimo na bangote ya boko na bango. Bongo yo nangai tokenaka ipa ya nani yo. Bon koko to boy tolobi bondo kitoni na yele mais tozo fuka mela na mabanjo na biso na elikia encore plus grave na elikia na biso moto yo ni tenyo yo lokola maneke ne pise na mwasi na ye et to fuka wate to keko pesa pe lo kumu pa na mwasi na ye oyo attendez ce qui est grave ninga kina bosana mwasi soko alingi ala kilamabi
moto na moto bipaya yali akona na ngai akanga miso na ye mpe amono image oyo boyebi biso basi nakolakela mabe na maloba na ngai ekosima yo pola na malamu nakolakela mabe nakobolaka maputa na ngai boye mpe ekosima yo nde soko nalingi natanda yo kotanda nakobimisa bilamba na ngai butu nakogumba malokola ye oyo yaneke akumami mpe soko na meki kosuba tango nazolakela yo yo penza soko moni liboso seke nga na mwasi te bozoyoka alors ye akosubaka tongo butu mpe mpokwa na bulumbu na ye biso tokopesaka nguya na elikia c'est grave par la foi c'est-à-dire nous les rendons puissants par la foi imaginez si kawa toza yakola kwa mati wapi. Imaginez, nous sommes locamés jusqu'où? À quel degré nous sommes-nous locamés? Imaginez. Et c'est grave. Et c'est grave, papa. Et c'est grave, maman. Yangwana? Zambwana? Merci, papa. Et c'est important to sosolaite aussi longtemps na molimo ofongwamite na mosuni okofongwa makate. Mpono nini omona kolota kandoto na loti ndoto bajunga mosalai tongo etani bajio na mosalai yo kanisi tetupo yo ndenani lokuta nyoshe banaka na molimo mpe yo kolota te na swanaki na Philomene na butu mentongo etani oswani mpe na Philomene yo kanisi nini po yo ndenani nyoshe banaka na molimo soko na molimo za kokanga mama wana yo okofongwa makati zambwana papa atongi seri omaloba na matundu mingi na ko merci na molimo soki ozali kokanga na mosuni okosala eloko moko te na banza ndeko Jackson osili koyoka deja pare ba réponse ne oza kozelaka o comprendre yango na makamo est Congo lobi ete non makamo mboka ya minene zali koleka bino boza kokendaka na makamo susu na molimo soki nano obongisi situation te na mosuni okosala eloko moko te ekeko ya yaneke peace oya mwana mwasi otali suki bakanga na batia sunwani ezali mwana mwasi ya Mokongo to ya nègre. Et quand on parle de la Belgique on voit l'Afrique, et quand on voit l'Afrique pour na Belge on voit le Congo. Bamakaku ezali biso, basinge ezali biso. Alors ekeko oya mwasi yango na lingina to se concentrer penza ya solo poto yeba ete soki oui bolimbisia bakisa pena sima na ye eza na moyi ya mwindu et puis batie pe na lupango netka za na lupango batie pe nzete pona kolakisa forêt. Donc eza message clair que ce n'est pas une belge, ce n'est pas une blanche, mais c'est une négresse. Tout se concentrer batie na face à face na mannequin pi oya mobali oyo mama Afrika autiko yambola biso très bien que soki tokotaki na boumbo ya kondimaka na ekeko oyo ke yende soda ya mfumukimbangu spirituellement nous sommes sous un embargo belge. Donc epandeko nemakindu ndeko nemakindu botoza ebele awa toyo kozwa maloba te. Merci. Yenge na bato nyonso na pesi bato sombote na bala nyonso pe ya émission na yo ndeko Zambwana nayoki ba commentaire bato nyonso na kambo ya sujet oyo bon ngana koloba kaka likambo ya kotinda soki bango bazobenga ba chéribé wana mais ngana kobenga ba chéribé te bazaka bato ya mokili ya molimo bayaki ko assister biso na monaka likambo wana ekoki kozala nango ya solo parce que toyebi na kati ya spiritualité Congo ke mokili ya molimo interférera toujours na mokili ya biso bato toza na bon kobenga bango ba chérubin peut-être ezali na langage moko peut-être pour na faciliter compréhension ya bato batangaka babiso ba chrétien pour na na ndenge wana peut-être à tort à travers ba benga bango ba chérubin
mais nandimi te basaki ba chéri bien peut-être il fallait baloba ta ba benga na français ba benga ba nani ba miom na si ba bilongo ba tumaka mukuse ni baza suna komo moko bo fona vérifier soso bango na ba intervenaka pona biso na makambo indépendance pona ba témoignage mezali o makambo e salamaka dai ba tumususu ba mibwaka na mai ba belge bakanga mwasi na mwana moni pasa kokende meza ta mikota na voiture atombi ya mibwaki na mai donc makambo ebele elekaka bo ba para na biso à l'époque bazalaka vivant bamonaka bango mais ba bimisa ba photo wana o na monaki mpe une fois na Facebook ba photo moko ndenge wana o ekokani na mannequin piece wana ba bimisa bango ba ke batongo nezaki bangwana na ba teni wana wana vraiment ne ekomi likambo ya manipulation po nga nayebi mama na ngai po aza banyanga ayebisaka nga na ntango akala na époque na bango po baza bana ba 30 to ba 30 we na ntango akala vraiment bamakambo ebandeki kosalama mingi oyo so tobengi yango na moya lelo tokobenga yango mpe neti mwa kindoki to bamiracle bani me bango babane komona yango neti mwa normal quoi abi na ntango akala vraiment ezalaka soko oleli vraiment nga vraiment naza na ozosala trajet molai oleli vraiment nga naza na biloko ya kolia te nzala esili o to mwa mai moko esili to banini oleli mwa mboka eza mosika okokoma vraiment na matiti mwa kote moko omona mwa liboki batikela yo ya mbisi to mwa kwanga banini oyo bakulu batikeli yo me babiloko ya ndenge wana na moya lelo esalamaka te so obeteli mpe mutu lisolo mpe ya ndenge wana ta mosusu akokoto mpe doute akolobaki moto oyo ta mosusu azokosa wi nga na koloba ndeko do mpe akoki kozali na raison eza manipulation ekoza makambo moko esalamaki nango me bamanipula yango balatisi yango couleur oyo ya bobango oyo mpe bandeko na biso ya kimbangiste ndoko baza nango mpe bachrétien baklasse yango na ndenge ya christianisme babengi yango bachéribien mpe babimisi bafoto wana mongona wana babengi bafoto moko meza manipulation badongo triqué oyo bakezwa elongi ya mannequin piece balatisi bateni wana nakoloba yango vimaki ezali manipulation mpe eza bafoto moko eza nango ya lokuta kwa mutu mazala mana bafoto wana ma bakangaka bato wana oyo babimaka à cette époque na événement wana en tout cas vraiment na ndimi te peut-être bon nayebi te soki ekoki kozala mais balakisa so bafoto oyo bango bazoprétendre bato yango bango wana eza lokuta bon nakoyoka mpe bavi ya bato nyonso mpa tozokabola baide awa matolo. Merci rapidement bandeko ebele nanu bazwi maloba te mais mama Africa asengi moso ya makasi ya rapidement topesi yango matondo tata nalingi na tomema mwa tobeta mwa asite moke c'est-à-dire quoi mampinga mamolimo ezete ekozalaka te non ce n'est pas que ça n'existe pas ça existe mpo ezebe bakuluwana nde bakoyaka kopesaka makasi mpona likambo moko fulani nde tosolola malamu likambo eze awa ezete bakamata elongi na manekene na yenekene famille epise wana bayaka na yango baleke na yango na ya kombo ya fumuki mbango mpo te batamusa na se ya moi mobimba ya Zaire wa ya Kongo koloba na babato ete londima nde bipe ye mabe ye mpono nini mpo tokena na ndakisa papa uti koloba wate ekoki koyala mampinga mamolimo mayaki okay me yoka bipa ifika na bakuru bakosepela te mampinga mamolimo mayei mpe basungi bino bokamati losako lokumu mpe matono bopesi na likeko oyo ya mendele mpo nde bipai bobaloli miso mpe likia na bino ozomona bipai mabe yei ni yango wana alors toyeba te tozoloba nini na ngonga oyo awa est-ce que tozoloba ete mampinga mamolimo mazala to mazala te masunga to masunga te nto tozoloba nde oyo bamemi biso na kati ya njungu ya kokena kogumamelaka mama manekene na papa manekene pisa matondo mingi. C'est clair. Merci mama Africa. Mbangu toke pa ya mbutantemo bandeko baza ebele aboza la calme binu nyonso boza maloba tiki no bokolemba na bino mbutantemo ya
okopesa nga 1 minute kaka te na intervenir mpona mama. Ok parce que émotion ezalaki contre yo. Ok. Ouais, donc à compléter nga kaka alobi kaka bien ezali koki kosalama nango mais nalobi bien oyo ezali baprésente biso sa ezali manipulation mpe bafotala babombango kala eza kaka affaire bakimbangisi ndimi te kutu bato ebele baza na connaissance nango lokwa biso tozalaka totyekaka mwa partout toyebi bato ebele kutu bayebi na bango makambo bafoto wana te mpe baza kutu sous informé na bainformation wana yango wana peut-être tongaki totala information ndenge ezali toclaircir yango d'après biso meko bato nyonso bangumbameli ekeko wana non wana vraiment peut-être bakimangisi oyo nde nayebi te bon ekuna na bodi ya kondo ipare mpe baza nango nayebi vraiment te matondo. Merci pour na balancer babiloko très bien otikana peso information avec précision. Bande ko ebele oyo balamuki na mbula oyo bana bilaka baye koyeba sikoyo balingi ko comprendre mfumuki mbango na bana bazali koya tolingi ko pesa bango ba construire ndako na base oyo eza na fondation ya mabete situation oyo ezalaki yebanaki te importance ya mpoko na bisema solo ya mpoko lelo yo ba nyonso bakoyoka biso bayeba ete ya une erreur qui est passée quelque part au tolingi et continuer. Et ensuite, ne mwanansemi mikoloyo azali très actif na makambo etali yena ba belge basako kamata naka il est en train de promettre lui aussi le chef spirituel que azako répondre ba belge bientôt na kotindela ka bango ba mampinga oya mannequin peace. C'est un grand danger spirituel tout ça courir. Bande ko kimbangiste donc de gauche ou à droite, c'est leur philosophie qui existe depuis toujours donc tout kimbangiste connaît ce que signifie masoda to ba sheribe oyo. Et ensuite pour na information na yo mutu nyonso na 2006 na 2011 na tango tomoni ke tokomi na klebowa ya barwande aberelaki basoda oyo ya mfumu kimbango baya bakitisa moto na bango baya kobundela biso alors que bakotisa biso na erreur ya mannequin peace tokei ndeko ya Mbuta Ntemo. Merci Matondo Mbuta na oza mukuse. En tout cas, ne tobandaki débat au lobby et ce qui est malheureux et je vais encore le répéter c'est que Tozali le seul peuple sur l'univers. Tous la prétention on a ko sala ko bâtir ba théorie na biso, ba biloko na biso, connaissance na biso même générale à partir de ba biloko eza biso te. Des choses qui ne nous regardent pas, on en fait un fondement. La conséquence est que mokolo ko retirango tout s'écroule. Lobi na yoka un fervent défendant de Kimbangista lobaki que les lots zoloba ba parents na biso ba pesa ba théorie biso te ko corrigeango lobby o ya biso pe ba ko corrigeango. Moi je veux dire ceci, moi en informatique to lobaka to benga ba programme tout ça ba open source. Kimbangista mais ça quoi open source? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moutinho a une théorie à changer en lelo. En fait, c'est ça ce qu'il voulait dire. Le roi va changer en lobby, va changer en lelo et on va changer ça après demain. Le genre un peu la religion qui devient dynamique. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a baza confronté na ishimoko boye ba oluka porte de sortie to ka en lobby na parenthèse hein, je suis pas hors sujet juste pour la relaxer que ça vraiment open source, c'est-à-dire que logiciel moko o mutunyo soit ko modifier en lobby to ka nini que le Jésus dont on parle, c'est pas le Jésus de la Bible. Et ça, Jésus Mouaba Pharaon, ça c'était quelque chose de nouveau pour moi. J'ai trouvé ça merveilleux, j'ai pris note. Demain, si on peut découvrir que le Jésus de Pharaon a existé à la terre, qui n'a jamais existé, ça sera autre chose. Donc, les alliés religions adaptatives aux conditions de temps, de température et de pression actuelles. Donc, chaque fois que vous allez confronter, c'est la même chose que les mannequins pistes. Jusque-là, c'était réel. Mais malheureusement, tu dois comprendre que la solution, c'est pas ça, c'est une chose qui est fausse. En fait, pourquoi? Parce qu'on a basé ça sur des choses qui ne sont pas les nôtres. Vous savez, ma théorie, je pense pour ma part que c'est une histoire à dormir debout. Ça peut exister, les forces occultes existent. Mais lorsque vous vous présentez avec de telles choses, emmenez des évidences cohérentes. Questionner binoté, poser question. Mais dire que eza lelo boye lobi pe bana na biso ba contredire biso, moi c'est ce que j'appelle de la bêtise à 3 dimensions. Voilà, merci. Merci penza eza trop clair bana bilaka boza la calme butanza eza la calme to kombla na kati awa to kenane pa ndeko nlongi après ndeko nlongi nde to kokite pa mama Emily Kiwolo et puis to komate pa ndeko Soleil Pululu
nde tokozongela baekipe nyonso bana bilaka oyo bovandi vai na bapembeni. Ndeko Longi zwa maloba. Matondo na bino nyonso oyo toza na kati ya conférence oyo. Bon nakanisi mingi toloblaki yango déjà lobby pour na ngai pe ezalaki découverte na makambo histoire ya journée indépendance na yebi yango. Toza na bato bazalaki présent oyo bamonaki événement. Mais mutu moko taktikala komona être boye mutamkusia wana donc naki sur mais babimisa histoire ya Mannequin Peace oto kanisa ki kezalaki ba soda ya solo nzokande na ndenge panza mbale ko biso ba masolo yo ngamoko na koti pe na Photoshop na tali évidemment ils a trucage donc ba truquer biso pendant longtemps wana zolobela histoire wana ezalaki vrai par rapport ya bato ba participaki ba mona ki force o ezalaki basaki et détruisaki mais mutu moko tatika ko mona mutu mukuse mais photo ya Mannequin Peace donc eza ndenge mutandompe ya lobi donc ce qu'on dit mais Jésus te ba elio photo ya Jésus on dit ngote siko oyoko tomber na Mannequin Peace o pesa ka production ba mindele pona ko toujours ko pesa ka bango pouvoir donc na ebité ndenge nini vraiment to kosa poto lamuka de sorte que to koya kana ba piège ya mondele te donc aza mutu moko ya mayele moko très sophistiqué donc il faut vraiment to lamuka. Alors lelo oyo to komi na Janek Peace na ko mona sous passer isoro na ibaki ngote. Bon, n'ébité rapport ni nango oyo toko sala parce que ils ont histoire nazo découvrir awa nazo komona mama oyo moindo ba exposer boya zo kosuba ndenge ndeko na ye bona ibité soki ndeko ne parce que oyo Mannequin Peace za pa mundele soko tana ba forme na ye tout ça au monique aza na race wana. Mais nakotala mama oyo ye aza lokola africaine bon rapport ni nango ezali même ceux qui manipulation kozala awa bon ezali ni ponga pe na comprendre alors nakolanda bino pona ye ba vraiment au fond intention ezali ni ya kotia boye pour vraiment mondela ata na ba technique moko oyo ceux qui to biso pe to tomba mité to balaza ka suye. Merci nazozela nazoyo kabino nazonki maloba. Merci tantu na ekokoka nde nakopesa mpe oya ngai coup de poing na côté ya Janek Pi. Donc na koyoka mama Safi Kiolo avant to kene pa ya de Soleil Pululu et puis to koti na bana bilaka o baza par-ci par là to baza mutakata. Ndeko mama Emily. Mbote na biso nyonso toza na conférence. Vraiment ngai na koki kolobake eloko mbala liboso na yoka eloko wana nazo koyekola epa na bino pe na yebaka ba chérubin wana na Bible mais lelo soki na yoki yango échanger sous forme boye ezo bakisanga pe mutu bon na lingi na yoka na bino lisusu bon na yebi pe Kongo te na mona ngote mbala liboso na zo kango vraiment na sepel na yoka bino na tanga mamingi na te ya mamingi. Merci ovai na Belgique tango tokosilisa na banza okosala tour na côté la grande place na Bruxelles wana peut-être pour que ne koyeba ba le débit keko oyo po yeba masolongo za ndenge nini tokei epande ko Soleil Pululu mbote na ngai mbote na yo na bandeko nyonso en tout cas na koti na mwa katikati nazolinga na comprendre un peu masolo za niveau nini jusque là na ko préférer na yoka et puis mbala ya nini ya tour mususu toki na comprendre bien la groupe c'est un penser mais ligne yo d'abord masolo n'exolika. Merci. Merci boyeto weleli ko kende epa ya mwana bilaka avant to kende pande ko nzayo mwana bilaka ndeko to pese maloba soki pe bozami bale misa to kona signale biso mwana bilaka mwana bilaka soki ozana ko bongisaka micro boye ndeko nzayo Kongo profiter o pesa biso oya yokuna
nayebi te silence ezali na kote ya Nzayo na kote ya mwana bilaka. Ba micro na bino eza nano off, donc entre mwana bilaka na ndeko Nzayo moko na bino atombola micro kuna azwa maloba. Bien, ndeko Nzayo na ndeko mwana bilaka boko. Yenge oripisi matondo na maloba bosili kopesa ngai pe eboto pe yenge na baimaso bazali elongo na biso na se ya nzete. Ya mona banda na koloba boye. Soki omoni toke na aspect o ya examination na makambo etali ya mannequin épice avant tokoma na o ya mama na biso ya mwasi tokomona ete boye. Tomituna eloko moko ba photo. Totuna siko bato eza lokola lelo yo. To mbuta dompei, mama Afrika, mbuta longi, peu importe. Pas na biso, on a plusieurs photos. Soki ba photo ezali toke na base ya photo. Ke bakangaka mutu photo. C'est qu'il y a plusieurs photos. C'est qu'il y a d'autres aspects de photos. Alors, si vous avez bien photo, c'est comme si c'est l'idéal de l'aspect parmi toutes les choses. Ça veut dire quoi? Et ça, le rôle poster. Tout le monde a rabat mis poster, il y a Michael Jackson, il y a Ousbe. Allez, bien tout Ousbe, il va parler. Il y a mis photo à Moutoumoro Boye, à tout ba poster, wana. Mais, poster P et variaka, c'est non, ba année. Par rapport à Star P. Alors, bon, on est là, où ils allaient étonnant. Et ça que, la photo, ba télébiso, ba tout na monde. Oh, ba yebi, ba kaba ba chériban, tout ça, ba souda mi kouse, pe soto longi ba sukombo, ba souda mi kouse, to ba chériban, na le côté na biso, to robenga bango banani. Ok. Mais ce qu'on bat tout baza na poster wana na aspect ya image wana. Bobo sanate, misu et la rapproche ya cerveau. Alors, ton makanisi za ko beta, ça veut dire que moun tozo ki na réflexion mo makasi. Alors, tout na siko ba batu o ba ela biso aspect ya photo na ki bango ba yaki bona boye. Il y a pas d'autres photos. Il y a batuana parce que à l'époque, qui pouvait avoir un appareil photo? Parce que l'appareil photo, c'est de calculer un photo na ki na année. Et puis na année wana, quelle est la société oyo na kati ya mboka alaki capable ya ko pouvoir ko se préoccuper bien nini ya koza na photo wana ko sa pa capare na photo wana na appareil wana. Il gagnait comment? Il gagnait combien? Et appareil wana ezali na marque nini? Pour que mutu kaka boye. Et puis ce botali yango, c'est un aspect photo wana, c'est un aspect bien élaboré, bien étudié. Alors, tout ça, comme on a dit, la photo, parce que mouton, c'est la qui nani. Ce que vous photo, et que mouton, photo, si koto luka koyeba, kombo ya mouton, nani, akangaki photo, wana. Ce que vous allez ndombe, azana famille, azana descendance, parce que gène, l'arbre généalogique, c'est-à-dire, moutou ninga zali boye, ozana ba koko, ozana bona bona ba okuta na famille na yo. Nenge mutazoka épée wana, ba luka na ba famille na zo kende. Bon, ce que vous allez faire Mundele, tout le cas comme Mundele, ce qui monsieur Robert, ce qui monsieur Sango Grégoire, ce qui monsieur Polo Santo, Polo Kamba, tout le cas Polo Kamba, tout le Polo Kamba, yo photo kanga kango, au mona kango, ce qui fait photo de la troisième œil, bon mapé songi. Ok, mais na songi wana, ataku tu songi songo tobo, dongo, mais beaucoup mon a été, na photo wana, mannequin ni piki wana alati cravate mapinga eko bunda alata singa ya maître Séguin, le chèvre de monsieur Séguin. Donc alati me cravate singa na kingo botali pe chemise wana denge fandi eza posture ya un officier en ville na batu bayi mapinga malamu. Bozo ba photo wana bola ki sabato ba iba pinga malamu. Comment s'habille un officier en ville? Fe bokomo na teni wana veste wana ndenge ke kosuki la mutu wana to bosa na kene to bosa te que non, l'armée possède des appareils que nous allons posséder dans 20 ans, dans 30 ans. Ndenge internet il est tout ça pour ça la lelo, mais l'armée avait déjà cela. Téléphone alors ndenge ni kuna TikTok armée avec qui ko ça la yango.
donc processus na logiciel donc ça na makambo susu il y a des classes sociales que tu peux te procurer okoki kozala nango kokozala nango te. Alors mpona kosilisa eza boye eke na côté ya mannequin piece eza ke non soki tofai na badetail bato oyo baza na point artistique ndenge mbuta donc mbuta zambo naza koloba bato baza na point artistique soki botali malamu monake no na ndenge mpe mama na biso mama Afrika Congo ati koloba mbanga wana to monoko wana to zolo wana bokomona ete oyo indombe te batie langi ya ndombe me indombe te mpe bokomona boti wana oyo alati ata kutu likolo yango bayela biso bafoto misusu ya bato wana soki baza na bafoto te bayeba na biso parce que bakimbangiste babaki no bato wana bandaki mpe koya souvent na église kimbangiste kobima kosolo na bambuta mosusu boye na papa diana plutôt na mbuta dia ngenda bandaki kosola na ye siko bandoko wana tenini mosusu bandoko wana nango parce que cravate wana ça me tilte siko likambo ya mama na biso ya mwasi omoni lo bilembo ne babi bana bilaka pe bana bilembo mais elaka ezali nini bilembo pe ezali nini siko tozo na likambo etali elembo na likambo etali elembo tokomona ete elembo ezali nini eloko ezali ko une acquisition. Ça veut dire esika to baza kotia bilembo ezali ko refléter likambo moko songolo pakala okososola ngona mosuni okososola ngona molimo mais ezali lisese pona nini batie eloko wana esika na ke mwana mwasi afukami batie oyo atelemi aza kosimba akosuba ali mwasi tanga suba kasali atelema kate bomona mwasi akosuba akotelema bolinisi ba mama respect ba mama mwasi akosuba akotelema mwasi akosuba akofanda siko elingi koloba nini likambo wana na banza na mokili mopepe ninganaka pamba te maye ninganaka pamba te po lelo oyo ndenge tokoloba indépendance spirituelle ndenge bambuta dompei bakosala mosala ba radio bambuta zambwana bambuta DSV bambuta tu o basimbi mapinga o bakolobela bokoko na banza eningisi wana ezali ete molimo ya Congo molimo ya kinkinki mbangu oyo balingaki kobumbela biso oyo balingaki koyela biso na songolo pakala ya kofukamelaka ya kondimelaka masiya yango nayebi te ye konani yango esili kobungisa biso ke mwasi afanda boye asubaka e bango bate yango pa na bango esi bomona biso bandombe tokende kozwa ekeko songolo pakala ya papa na Roma to ya mindele songolo pakala tokende kozwa na biso ale totiaka ngo ndenge wana non ça veut dire soki bate elembo e bongo nini eza na se parce que molimo ezali oyo oza komona na mosuni te ça veut dire soki omoni oyo eza likolo ça veut dire le fait que mon eza na sete ça veut dire oza na sene yango ne molimo donc soki biso bandombe pe tokomi kolamuka kokende tie esika wana kotuna nini bino botia na se wana po oyo aza moyindo eboto. Merci na banza biso nyonso oza na kati awa tosili kolanda deja première section oyo tokei na yango mpona bososoli babilembo oyo ya chérubin oyo bayebisaki biso ke eza bachérubin epa bandeko kimbangiste ke bazali masoda mamfumuki mbangu bo baanalyse ke na coin de gauche à droite ba question mosusu mpe ye awa nakoki korépondre ezali ete chérubin na balangue na biso signifie mbasi bachérubin na bible bamonani na place ya arche de Noé place batiaki bango mibale bazotalanaka face à face mpona kokengelaka arche de Noé nini yango ezalaki na kati ya arche de Noé il y avait la canne de Noé na mabanga ya ntalo il n'y avait que deux choses ezalaki na kati wana qui est les 10 commandements. Maintenant quand on dit que ba soda oyo ya mfumuki mbango oyo bayaki kobikisa Congo na 1960 contre les Belges bazobenga bao bachérubin de place oyo nalingi tosala un peu attention ke babiloko spirituel na ntango baza kopesa biso yango eke soki bainterprétation ya bambula elekaki tondimaki yango bambula oyo eza kosenga mpe trop d'attention. Attention ya liboso ezali na ne mwana nsemi toza kotia attention mingi te. Mais nous devons savoir que
la spiritualité na niveau ya Congo ebandaka toujours na bato baza na configuration ya mon bangu qui est eza ko inclure bandeko bakimbangiste na ntimansi qui est ne mwana nsempe aza ko yaka. Ce sont des personnes unga na za mutu ya kote wana na niveau ya Congo c'est comme si baza un peu na tendance trop avancée na ko influencer bato na babiloko etali spirituel. Ce qu'ils disent prennent de la place na niveau ya Congo mais na niveau Afrique centrale. C'est comme si place on les appelle na mwangu ya moko spirituel. Maintenant le danger qui est ici, il faut que cette spiritualité doit être testée. Ce que ça testé, il faut que ça soit un résultat moko positif. Ce qui va résultat c'est ça contre l'existence des humains, contre l'existence ya batu. La force on peut comme questionnable. Question liboso zali awa eke bozolandaka bamakongo ya mene mwana nsemi. Il insiste toujours sur les soldats de Mfumu Kimbangu. Il insiste sur ces chérubins. Moindre likambo na bato baza tout autour na ye bundu da Congo ou pas, mais ceux qui l'écoutent, force na ye, défense na ye, armée na ye eza toujours na place oyo. Lobi na lobelaki yango bambuta mukolo bandeko Kimbangiste tozape na ndeko papa bien ki aute kote la biso awa n'oubliez pas c'est Kimbangiste aussi et j'espère qu'à lundi première étape to lobelaki lobi soka landa première étape to lobelaki lobi te tika a continuer ko yoka biso ete awa tozali ko lobelaka ba chérubin les soldats oyo Mfumu Kimbangu atinda biso na 59 oyo toye komona ete ekeko wana ya mannequin piece oyo eza na Belgique yango naka bakangaki photo et puis bakosi biso ke c'est ça les makesa wana to basoda wana ne mwana nsemi insistance na ye ne mwana nsemi programme na ye nde ye wana ngai na lingi awa na pesa ye message na par na comme cadeau na ye ya fin de l'année papa changani na nkamba azwaki oya ye lobby pour dire que bandeko nous ko tia ba commentaire que il doit revoir cette image là. Il faut aya publiquement aya ko confesser devant le peuple Congo qu'il a induit en erreur, un peuple qui devait lutter, qui devait se battre d'une manière ou d'une autre. Peuple oyo akeko kosamaka na ko croire que basoda oyo Mfumu Kimbangu bakoya ko bikisa biso. Aujourd'hui nous avons des preuves que c'était l'idolâtrie et une mauvaise idolâtrie parce que idolâtrie oyo est créée que un et que kwana soko tali ndenga lateli yango balatsa yango batu tout aussi ko yeba ke balatsa ka comme on veut. Mais na cadre ya basoda oyo ya Mfumu Kimbangu système balatsa ki yango soko zui photo wana ezaki na noir et blanc mais photo Adobe Acrobat okoyiko retoucher pe ba couleur d'origine na banza ngwana nani yango ezaka trop cher logiciel yango open source on est ndenge mbuta uti olobela soko travailler na photo wana tu trouveras que bato balatsa ka yango il faut ezala na couleur ya ceinture eza kofunda pembe couleur ya bilamba wana tenue officielle atake eza kofunda vert ou l'inverse ou autre couleur. En attendant, ils en ont noir et blanc, je ne peux pas avoir une précision, mais en attendant, ça acquise une tendance vert-blanc. Et puis, immédiatement, le col est à 60. L'église qui m'a dit à 60. Moi, je suis parmi cette promotion-là. Il y a Liboso, il y a Bano, Tobotamina Maboka, Babiloko, Oyo. C'est clair que les kimbangistes, bayaki kozwa pe philosophie ya soda Oyo, ya makesa Oyo, pour introduire bango comme état basoda na bango qui banani naza kolobelaka awa sans mâcher memo et sans avoir peur de personne mais sinon boba ingaka soki to ko lokuta comment font ils tokeba ce sont des surveillants et ba surveillants qui bangise soko tali bien ndenge balata ka ceinture na bango na ndenge kata kana mukaba c'est exactement ekeko wana mannequin pi oyo balati saki toza koloba makamu sans tabou. Nous avons nos familles toza na ba membres pe o bazana no na kata église kimbangiste. On n'a pas peur de personne là où il y a la vérité. Donc les kimbangistes ont pris cette habitude-là. Il y a classé pe makesa na bango basoda na bango ba surveillant tout abolati siki salati seke bango na modèle ya ba mannequin piece et keko oyo balati sakiye. Bande konyos posedi ko commenter avec positivité ya makambo ketala cravate. Nos surveillants batiaka cravate biloko ba mindele balata ki bateni officier au selon le gouvernement belge ou bien ba système européen. Bon tiko critiquer avec de bonnes analyses que moi je vous apprécie pour dire que comment ba kina kolatsaka mutu oyo bilamba ya mundele ba officier ba mindele bongo ba eko dupliquer pour dire que Mfumu Kimbangu yende mutatinda ki basoda ya modèle ya boye
pona koya kobikisa bana ya Congo na maboko ya yeka pe mundele lisusu. Donc tout ceci acquise que ba papa na biso ya liboso oyo ba dirigeant ki l'église kimbangiste, j'ai du respect envers eux, mais spirituellement les autres comme pèse bango pour dire que ils n'ont pas un œil spirituel pour ne pas avoir vu les dangers et les mensonges maintenant viennent de s'accroître jusqu'au point où tout un pays ba combattant insulte ya kosakanate parce que il faut basala ka ba marche na ba na Bruxelles. Batoni sa ibari à Bruxelles. Na place on a la grande place et sans le savoir que la même grande place on a des places nzokande et que kona bango oba kumbisaka oba za kotele na batie ba foto mfumukimbango batie pe ba foto makesa masoda que ya yeyo soda ya ba mfumukimbango mutakoya ko big sabiso. Donc oyo carrément et fundi que nous avons été franchement dupés spirituellement. On a été roulé dans la farine. Donc, c'est un crime franchement abominable. Ça, c'est un crime spirituel qu'on ne peut pardonner qu'à celui qui vient demander pardon à la population Congo. Donc, si pena likolo na yango était on a poussé ba recherche nga toza na temps ya ko challenger ba kimbangi so ba challenge nga lobi te ke pesa biso ba preuve scientifique. Bango bazana na seku ne ko luka ba preuve scientifique. Ba preuve ya koyeba ete vraiment photo za yango, laissez-les perdre leur temps là-bas, nous le chien aboie, la caravane passe. Biso to komi na degré ya koyeba ete etindiki biso ki message zo kene directement pas ne mwana nsemi sans blague ye pe mbano na ye azozongo na minute, il doit vraiment faire attention au continuer ko induire bato en erreur parce que ye mutasimbi masolo ya les chérubins, c'est moi qui les garde, les chérubins je vais leur donner l'ordre céleste. Toko attaquer immédiatement pour dire que assez c'est assez na ba chef spirituel au bazar au kotaka peuple Congo pour nous épater avec une fausseté au za conduire ton erreur na pembeni ya les chérubins oyo les mannequins pi toye komona une femme là oyo to uti kolobela Janeke pi maneke pi ya mobali Janeke pi ya mwasi batie wana sikoto analyser nazoko insister bosali na recherche te boko senga suto sala émission ka Janeke pi jour misu na bino ko koma na place ngai pa kundungu na zomona mama oyo soki azalaka ine blanche kende partout au monde nokuta ba statuette nyonso bikeko nyonso ya bana ya basi même si batiki bango na tenia Adam na Eva mais du moins ou bien balekisi loboko moko na katikati po ba bare nzela précieuse na biso toyela kana mokili ou bien bakei na ndenge mbile lobaka ete tango bayebaki bazalaki bolumbu bawela ekotia makasa ou bien basalaka ete batie moi eloko moko za liboso de façon que même si ozomona bien na sima metango kotinga oya na côté musu portala rien ou bien pe na ba auto kendaka na ba magasin oyo batekaka ba mannequin balatsa ba bilamba okomona ete soko longoli bilamba yango nokuta batiaka triangle moko direct kendaka sanke batia ba relief nyonso oyo ya respect. Mais na cadre ya ekeko oyo preuve à l'appui que to bomata na biso te c'est une nègre, c'est une femme Congo batie d'abord forêt wana batie pe na fontaine yango pe batie yango na cadre netika ba montagne na biso ba rivière na biso ba bana biso ndimba na kosokola position pe batieli yango eza kofunda ete ba mindele basala pe besoin na bango na modèle wana te mais batieli biso neti biso batu ya zamba batu kenaka na bazamba ko na nzongo ike to na mwa nzonkodi na biso wana place to kenaka kosala ba besoin na biso primaire. Donc ceci acquise que c'est déjà une africaine qu'on a fait humilier na place oyo to boma tante. Pour quelle raison? Raison liboso yango selon mes recherches a critiqué na 1985 basalaki ekeko yango ba réussir ko tia yango wana te ezali d'abord sur papier sur un dessin. Muntu asalaki dessin oyo ayeko luka un artiste abeta yango biste yango ko ba ko tia yango place wana ba yeko tia en 1987 je me souviens, moi j'étais encore à Kinshasa là-bas eza na okala mingi te. Alors raison ni ba yeko tia lango même pas des phrases na sali ba recherche nyonso ba belge bazo bomba secret parce que chaque fois basala monument on donne l'histoire complète, on donne la raison aussi oyo ya Janeke pi raison moko valable ezalite sauf que une famille qui voulait faire le fundraising ko kongola mbongo ba eko mona ete soto teke ko ya boye to tie fontaine moko na pembeni tango eza ko subaka mai wana eza ko représenter masuba batu bako yaka wana bako yako tiaka mbongo na kati ya mwa fontaine oyo pe mbongo tango to kongola yango poto sunga nani
bato ba cancer poto sunga nani makambo etali condition féminine. Bien, mabe eza nango te. Mais maintenant nous avons une histoire oyo eza kofunda ete place ni nango banzoto ba mama esamboli. C'est qu'il y avait déjà un programme sur les parties génitales des femmes. C'est qu'il y avait déjà un programme sur la femme noire. Toko sambu ça y est. Il y avait déjà un programme masqué. Et ceci, maintenant, les gens doivent commencer à contribuer d'une manière ou d'une autre. Yakotala yango d'une manière ou d'une autre. Comme ça, na mokili ya molimo, soki makambango et si les déjà na plan na bango ba planifier ki quelque part au monde likambo yango ekozwa place. Et cette place-là, ce qu'on a bien dengue bateli mannequin piece, on a pointé le Congo parce que babengi yango ke sœur na ye, frère na ye, mannequin pi. Ye jane ke pi, azali la sœur de mannequin pi. Or biso jana molimo te ko décortiquer que le mannequin pi n'est rien d'autre que la colonisation Congo derrière l'idolâtrie de ce que l'église Kimbangi se nous a influencé pour dire que bango ba makesa. Donc le paku de mannequin pi ndungu na ye c'est sa sœur Janeke pi. Donc ici maintenant nous pouvons conclure que désordre est à Congo ba pièce de rechange banzoto ba mama ko sambisa bango ko kata bango banzoto. C'est parce que cette exposition spirituellement était déjà planifiée à partir de Yaneke pi. Batie na zamba, batie na libanga moko eza wana, batie na lupango moko ezali wana. Tout ce qui est dans Yaneke pi ya mwasi oyo ezo représenter la réalité de l'est du Congo, la partie génitale ba mama comment ba sambu seli bango. Alors c'est le moment où biso bana diaspora batu ba mfumu kimba watindi biso na diaspora pona raison au fond la misu, les raisons deviennent de plus en plus claires pourquoi on nous a envoyé dans la diaspora. Notre travail serait, selon ma recommandation, de revoir un peu ceux qui ba combattants. Bako isu ko se regrouper un peu ndenge to mesana ko se regrouper ko niko kumbisaka ekeko sans le savoir que place ngo yangwana kaka na solongo elekela ka to bakangela pe club wa place wana kaka. Nous devons aller là-bas sous une manière ya ko manifester que ekeko wana ya mannequin pi penza kutute parce qu'ils ont leurs raisons, mais oyo mususu ya la femme là, cette femme nous allons forcer que c'est une nègre et que c'est une africaine bakangé suki bamindele bakanga suki na maboko te bakangé nwani bamindele bakanga bango suki anwani te zolo ndenge batseli yango eza bazolo africaine elongi wana eza une tête africaine bamindele bazaka na sorte ndenge wana te. Nous sommes des artistes aussi par naissance, tout ça qu'on critique yango. Donc il y a un programme là où qu'il faut vite détruire. Donc pour libérer nos mamans en Afrique, to ratai ko côté le ekeko ya mannequin pi mteba makesa ba chéribin. Mais maintenant comme la situation est très active na Congo na côté ba maman, je demande à toutes les mamans bakoyoka kabiso na émission oyo, précisément ba maman Belgique, bon me camper ko se regrouper boye ba MP. Si vous pouvez avoir une raison ya ko telemena ekeko wana eza ko exposer nzoto ya une africaine qui est banzoto na biso est Congo ezali exposer, nous les Congolaises nous devons franchement lutter pour na ekeko oyo ou bien balongola yango ou bien ba pesa biso justification exacte que cela veut dire ekeko oyo Yaneke peace oyo parce que tolingi suko bomatante tolingi pe ko joindre ba chef spirituel oyo bazana misu me bamona kana bangote mais ils ont trompé qu'ils ont Dieu pouvoir tozongi masolo na kati awa boye tozali ko banda na bandeko ndenge ka tokotelaki mais lokola ndeko bien ke po umela mingi te. C'est un frère Kimbangisi que je respecte beaucoup azanga oyela biso awate ba oya lobi bakotaki bazalaki na biso awa me bakimi kimi na bango ubi babimi na bango e boto na bango bazali libre ko garder langue na bango pour les chats. Alors soki ozana moya dire ndeko David Biange to pesio maloba kuna. Merci. Mote wa ndeko na kati ya conférence. Donc, na ye kutuka la mingité, bon, même Tobi, je savais pas, objet à échange na bino, les andengeni, mais bien que pour le la papa Sima Kimbango, préoccupation nga mingi zalaka, nga yeba par rapport na soit bana mvuluzi na bana bilaka, ba tracer biso, ba l'accès biso, quelle est la vocation et la destinée de Sima Kimbango. Mission but côté ningi wakokoma ndenge nini tokokomela bato na nzela ya papa Sima Kimbango. Ils ne sont que là à condamner au bato oyo baza égaré oyo baza bapengwa boy na boy, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un
mais donner une ligne de conduite, une vision et une destinée. Nini comme là l'indépendance spirituelle wana bango ba or que biso donc biso donc tu lobi ba kimbangis tu yebi makambo to ndimela tu yebi feuille de route tu yebi plan ya tata nzambi na kati ya papa Simon Kimbangu tu zana tu yebi mais ngai préoccupation na ngai ezalaka bato oyo bazana mayele baza capable balakisa vocation et destinée ya Simon Kimbangu par rapport na makambo ba ndimela bango et balela biso bilaka nini. Vraiment, ça c'est ma préoccupation. Merci. Nazana 3 motions awa mama Africa ndeko Nzayo na papa Mawabi tozana awa pe asengi pe motion boyo to banda bo na papa Mawabi mtu azana libanda awa mtasengi motion papa Mawabi. Merci mote mwingi Nzambe apambola biso tobungi me tobungi te Nzambe azako tala. La vérité a toujours triomphé. Tata olobiti ndenge nini tokokoma tolanda nzela tata Simon Kimbangu. Vous avez raison. Vous avez raison. On devrait faire ça dès le premier temps. Tant mais seulement bokolanda temple ya Simon Kimbangu te. Kimbangu conduisait à droite, Binobozo conduire à gauche. C'est mauvais. Ma belle. Alors, makambe nzambi, mais j'ai makambe ko sakanate. J'ai makambe ko sakanate. Bon mona, makambe c'est monani. Miso ya le baba ni ba ko mona erreur et salami na Simon Kimbangu. Alors, na Kimbangiste. Botanga na peseki nane oyo chapitre moko na mokolo Noah plutôt Jonah kimaki alobi na kokene na Ninive te akimi ake kusomba tike na bateau. Comment ça se fait-il que munkelu nungu ayebi pinzambe za kotala akimai akokende wapi na sia mai na sia na mabele na likolo aza komona yo tetangu yo boteminano te ya ayebi nde yango wana soki bomoni ti bakimbangizi basalaki erreur tosala conférence monene tala nani moto asali mabe merci. Merci papa Mawabi ko la conférence na bande ko kimbangiste bango ba yebi déjà ki bazaka na raison et ko la souwe na biso mais on va voir so ba kolinga alors donc n'est pas ya papa maman Africa avant que to ken na ba course na biso na kati maman Africa motion na yo matondo mingi tata ngai na lingaki na loba kibuyi est très dangereux mingi penza na niveau moko incommensurable na niveau moko motuya ko monene koleka komono ete lelo oyo tozolinga to telema makulu mibali lokwa mutu mpo tososola pe tomono nzela kotalaka bandeko na biso mosusu oyo bakosakanaka na bolema na biso na naivete na biso mpo nini nalobi epiboyi na yoki tata olobi bakambi mingi machef spirituel mingi obakoyaka na nzela na biso boyi na ngambo na biso ya biso bakongo particulièrement na nzela ya na komo ya Fumu Kimbangu obakoyaka mingi mpe kosalaka biso ma influence moko boyi neti clair te opesi ndakisa ya mwanasemi ndebi pa yo ngai na sengi mwa motion. Alors eloko etungisiki ngai mwa mingi mpo soko na landi ndeko na ngawa na mobali ezena makambo ya lobaka mpe na lingaka mpe makambo mosusu oyo esakanga mwa bobangi mpo na tina na ebele na lomoto na lungi na loba nini na si alana ma video na ye mosusu hop ndeko nazana conference hop Boli misikoba Nikamote na fiala na ma video na ye mosusu oyo akosalaka ambiguïté entre
spiritualité na biso beindo na sima ya komo ya Mfumu Kimbangu mpe kosangisaka boyeso nalobi mabe nalimola lisusu na jongela. C'est-à-dire nasi alana ize na YouTube wani ezati sécurité ize na YouTube monokone moko moto ekoluba bipai oyo azo salela bana mwa liziba moko ya mai ya potopoto, c'est-à-dire ya mpeto te babana akote ya kabangu ete makamo akodjua bipai oyo boyesu esepelisi ye mpe akobakisaka na makamo oyo esingeli ya Mfumu Kimbangu mpe lisusu na katikati ya nyonso oyo eze mwa liboma na ibi na katikati ya nyonso oyo akotalisaka makamo yango ya masuda komeneseke Belgique komeneseke bato ebele concernant makambo oyo likambo eze nini ezete biso na biso senge tosungana tokosungana na kofongolaka miso koyeba ete lelo moto moko te aze na balobaka nini monopole wana bolimbisa fasi ya kapasi monopole oyo ya kosala eloko ya modele oyo yango ana tata nengaki kaka na yana bakisa na bete sete likolo oyo olobi mpo te tofongola esu miso makasi matoni Kimbangu wanyo kwa maki natina ya bosomi ya mokili eboka kongoyo elibota modiba ya baindo asi lelo na kongo balobi Kimbangu bayebi ete tala lolenge tozangi kimia na kongo asi lelo basusu balobi Kimbangu yende nani tala lolenge tozangi kimia na kongo Kimbangu wanyo kwa maki natina ya bosomi ya mokili eboka kongoyo elibota modima ya baindo kasi lelo na kongo balobi Kimbangu bayebi ete tala lolenge tozangi kimia na kongo